Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo la pesi bilombote esika nyonso ezwa mibino. Peteka ete kimia nzambe tata eingela oma bota mabino. Na susi kaka ya kubundele kolo wa biso nde toali kaka konyoko kotambola kolukaka lolenge kani oyo tokozwa ba piste ya solution po ete Congo ezala libéré pamba te mai mazali kosalama na République démocratique du Congo et ali bongo pasi pe mawa nano tomona bojoba ya boete bobolole ya boete makambo mabe vraiment et ali kosalama na mboka oyo kasi. Soki tokangi minoko ya biso cela veut dire to ali lisusu bana ya Congo te pe soki ngai na boy koloba bosolo cela veut dire nazali lisusu ebalo eboyi mbindo te pamba te océan boyebi yango elingaka lango penza mbindo te kasi mokolo lelo nazali bongo na mona mboka mokolo Congo oyo biloso boyebi King Bukele tokosola ne tosola no mayemanso bali koleka la République démocratique du Congo pe to tuna yemwa mituna oyo ezali sujet ya bato baike bako kotola te nini yali koleka la moto ya mona mboka to pe nini mona mboka ali lango posa bosenga boye bwali koyoka la malamu te mo incompréhension wana oyo bilo bolobaka lokota ya français yango lelo na lingi na sembo la bino peto yeba yango po ete masila kasi ya mboto ya mbomo mboka sengela pese équipe technique mbote na pese bongo mbote na notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo mona mobala le lanzambe lokola maya komela tango tolobaka d'Acosta Lexi Dieu ne m'a jamais na lobi merci mingi na DT na biso trésor mandala bisape électrique et pourquoi pas Pape Joy directeur de recherche stratégique pesa ngo mokonzi pare ya bimiso babiso wana lobi matondo pe komela dino loswa hein mon ami de tous les temps quoi yazo coaché penase merci encore une fois pour amener Angola no bondi à botard de bonoit la émission ko komela bino maman d'Angola la reine queen na mokitena au Florence matondo bido et Abou le padre wana tali pesa misolanga ko mona yete ali no moke monseigneur moto mo prêtre tout ce la siko José Lomami na invité à biso les grands Zingankuvu mbote mwana yenge matondo ingeta yenge na bana Kongo nyonso nzambe mokeli nzamba mpungu yo pesa kinga mboko Kongo na senga oti okabela kinga yango te mokinela kinga oyebisa ngai nyonso ekozala na petete nyonso pe ekozala na mpasi te mesengeli oyika mpiko tikete motema na ngai eyika mpiko motema ya bakongole nyonso eyika mpiko bosolo oyo ekobima awa ezwa esika na mitema bakongole pe ebotisa mbuma oyo esengeli yenge ingeta ingeta lipasa nanga ino ya CNT live ingeta la maman Béatrice Lokwa la première dame de la Fondation CA du Congo ba maman Chantal Tambila maman Sidonie Anita Babei Fokoyomoto pourquoi pas maman Adja assalamu alaikum na bino pe ba maman ya moto mojali lingambelo tozala bino tozali kokutana boyoki mona mboka lobi bakinela ye Congo ndenge hein ba pesa ye motema pe Kongola zala wana toyembaka nzima mama tolobi tudi kuchilumbu bwalu twa bengi nzambie katu bengi nzambi wa moyo anu bwalo bwa makenga donc nzambe akolesha motema na yo po ete ozala te wana ezala na chakadi mona mboka yambo pe atokotela mama likambo la biso ezoleka po lelo tokolobela Robert Roy ndenge ni babundi la baswani na conseil des ministres pe komaki pena na mwa bitumba yena na Gilbert Kankonde tokosola yango boni ambassadeur ya Rwanda atombole so mongongo kolobala ba peuple congolais jeune Afrique mais yambo tokotela likambo ngo kanda na makasi boye na président Eli Martin Fayulu Madidi alini ndeko na ngai uta video wana ebimi bato ebele bamoni Trésor King te a commenter po na ebike bato batuka ngai soki na salimo eloko bato bakotuka ngai ya kokosela makambo bakokosela makambo ya koloba mabe bakoloba mabe eloko ekoboma nga na Congo oyo eza patriotisme kolinga mboko o Congo mingi nde kobimisa nga mwana mabe nde kobimisa nga mpoli nde kobimisa ngai mofingi atako na fingi te balobi ki afingi to sokola bongo aba congolais lelo critique koma mafinga congolais akolanda ngai mama Chantal Faden House mama Agnès mama Elo ba mama eside nyonso boyebete kofinga na critique eza eloko moko te okoki ko critiquer moto critique ya mabeza kasoko oko critiquer moto sans objectif bako tuna oko critiquer moto tina ni mena ko critiquer kaka oko benga Fayulu motema mabe oko lakisa nini elakisi koza motema mabe oza ba preuve te mais obengi ka motema mabe oko benga
ndeko Félix Tshisekedi rwandais nini alakisi ki aza rwandais oza bapreuve te molobi kaka rwandais wana bakritike oyo tolingi te na media me bakritike oyo esengeli te sembola eza kritike obimi oyebisi bato eloko boye esengelaki esalama boye mpe bato batali balobi esengelaki esalama boye me na moto makasi ya kidia lelo ya kifanatisme baobi te tobambela mwana mobali oyo ezali impoli azali moto ya lolendo azali moto ya nini nzambe nakufa na kongo na ngai oyo po bakoko na nga bamona mikwa na nga molimo na nga ekende bowumbu na mboka mopaya te sino te me tosenga exil yo yebi yango tokosenga exil te pamba te toali na kongo kasi sembola nalobi sino te me tosenga exil sino te me tolia mbongo po ntango bakobenga biso yaka kofanda boyebwe tolia mbongo tolingi koteka ekolo te eloko ekoleka pasi ya trésor king eza boye naza sûr soki tozongi na ba novembre tangu proposition ya sortie de crise ya président Martin Fayulu ebimaka nazalaka moto ya liboso na ba résistant oyo nalekaka na bandi ezalaka na plus clair à l'époque na utaka na maladie mais na bengi plus clair na obi yaka toloba proposition sortie de crise eza combat ya ba congolais te Congolais azaki na combat moko ezaki plan B te yango ezaki plan A ezaki article 64 oyo esangisaki biso au président élu Martin Fayulu ke lisanga na biso eza article 64 mais ntango toye na Sainte-Thérèse combat ya article 64 eke na deuxième plan soki bandimi proposition sortie de crise te nde tokokende na article 64 donc eza lokwa combat oyo esangisaki biso nyonso tozwi yango tobombi yango na nsima tozwi tiko komba ya individu moko totie yango liboso komba ya individu moko yango eza ni le proposition de sortie de crise ya président Martin Fayulu oyo eza intérêt ya bakongolais nyonso te je l'ai dit haut et fort mpe na odémontre boni eza intérêt ya bakongolais nyonso te nazongi lisu koloba kokritiki motu elobi te ki obebani na motu botika bilobaloba biyoka baobi trésor king afingi na mokolo moko te trésor king akotelemaka kofingaka là je réponds directement na mwana président Martin Fayulu eza Saint-Tiche oyo ake koloba na bajournaliste mosusu afingi tata na ngai ntango yo kofanda na poto oyeli biso na aéroport na veste pembe biso tolata t-shirt noir motoke ekokita tokokima mbangu na aéroport anzili yo ye na veste pembe mpo olakisa biso ke nazali na mbindo te moto asimba nga te ntango tokomi na podium trouble eko sa trésor king ayeko travailler lokwa sécurité mpe na suka ntango bakoviole bana basi okomona trésor king abundi abimisi meme makofi mpo nalongola mwa mwasi wana na maboko ya baviole ti totika ye esika oyo totikaki mpo tokoya koyebisa bakonzi ke ya eu de viole trésor king wana nyonso ka trésor king moto mabe aza contre bato programme ya sortie de crise ya président Martin Fayulu wana koyebisa mama die tata nde na koyebisa na respect nyonso mpe bima lisu te mwana trésor king mpoli afingi bato ayebisinga boye dieta kabuya ayebisinga trésor king esengeli ofanda na bato ya mayele balimbolela yo proposition ya sortie de crise elobi nini nalandaki ye lisusu alobi trésor king amwa mokie ayebi politiki te na yanoli ye boye nga asaka politicien te naza révolutionnaire différence eza entre politicien na révolutionnaire ntango bakotangisa biso na kelasi babe politique égale le mensonge oyebi yango babi la politique égale le mensonge mais la révolution c'est la vérité c'est la recherche de la vérité c'est comme la philosophie olingi vérité moko eza nini efanda yango révolution donc bokaboli na biso mibale eza kotwana mama dieta kabula pe bokaboli na biso mibale eza esika nini dieta kabula aza la fayuliste ngana za kolo Congo yaza fayuliste moto nyonso akoki koza fayuliste moto akoki kolamuka na tongo sénégalais akomi fayuliste sud-africain akomi fayuliste loto aza balumumiste ebele oyo bazaka bakongolais te okende mpe na Tunisie omoni lumbumiste tunisien akolanda idéologie ya lumumiste ya Lumumba soko olandaki
Kabila tango azaki na pouvoir babengaki nani jeune Mandela akolanda école ya Nelson Mandela o nasuka te azaki pe moto ya Sud Africa te po nasuka Mandela a trahir peuple na Sud Africa ango Kabila oli a trahir biso nasuka bandi na bandeliti suka yo zali fayuliste nga za kolo Congo différence yango na qu'est-ce qu'on a limbola proposition ya sortie de crise du président Martin Fayulu. Proposition lobby offrir au choix. Ko pesa bato bandima te. Ko tika choix ya bato esala. Sortie et lobby aller en dehors de. To komema en dehors de. Komema eloko moko libanda ya. To yoko kiende libanda ya yango balobi sortie. Et y a un verbe sortir. Crise na politique et lobby période difficile. O komona pona Alexandre Kokabu et Deta Kabu yake na analyse ke loko yambona sa nini na loba. So ki toke na dissertation le loba to bana 6e basali dissertation baloba yambo o disserter loko moko malamu esengeli o yanola yango ndenge moko oluka définition nango autrement na pesa siko définition ya proposition et pas ya ba ko diriger mboka au choix idée na ye to penser na ye pona emema ba congolais libanda ya persi oyo bato bazanango a proposer donc on a proposé ba aussi qu'a proposer pe ba congolais. Pour eza proposition, eza position te. Donc na koki kondima pe na koki kosa nini ko boya. Tango na boy proposition. Pour ba imposer ngate. Balobi congolais to proposer. Siko congolais habite. Yokatina crise wana esengela kite président Martin Fayulu ake ko bundela crise wana. Biso na bilo to bi ke tango kanambe na Félix Basé coalition to bi bato ba ko kende musika te. Pour Ribeiro déjà bisi Jean-Marc Kabund voilà ce qui fait le pouvoir. Souka na bango shit na bango kozala nini crise. Et ce que to lobby lelo ba ko kanga biso bandoki ba ko benga biso bato likunya ba ko benga biso ba tribaliste. Pour ce ko lo ba vérité na Congo ça synonyme kozala tribal ya kozala haineux. Tokoloba te totika ete crise moko sa nini ekoma yango ekolakisa biso ekolakisa peuple nyonso ke bato wana batanga mite ba ingela Congo poto kende na article 64. Donc crise oyo ekomeli Congo lelo ezali moyen oyo epesa meli biso poto kende na article 64 et non tokende kosolola na bango po Congo bima na crise na bite so bato ba kososola. Crise oyo ekomeli Congolais lelo. Tango lipe emati, dollar emati, biloko emati, ezate po toke ko négocier ndenge ni crise yango kosila, mais tolakisa ba Congolais bo telema sikoyo, bo teleme guerre na Est Congo peut exister. Denis Mukwege ba ko menacer, dollar ekomata. Nini ekosala bo? Congolais ko vivre bien te. Ba ko 50 millions d'euros pour ba créer 1 million d'emplois, na mboko ezana 100 millions d'habitants. Bandi ko balandi la bandi toko landa moke wana penza mona mboka yali eloko motu nonga la tuna ke pe président eli tango pela ya mbaki biso beto kutala kila ye na tunenga ye président eli boni yo zali mokonzi ya mboka okende ko proposer pe ko komela moto wa yibaki yo maponami yali te ko tshebo konzi na cause pambate yo ali président de la république o ali ko komela nani pe yo moko yebike moto wana yibaki yo maponami mona mboka Martin Fayulu madidi ayanola ki koloba ete na zali ko considérer bangote mais kasi zali ka lokola la beti sonnette na ngai koloba ete mbeba e alinga lobi papa ya solo na mbeba wana esengela ka to komela bangote pona Félix ayanoli boye na yebisa ki président eli Félix alobi boye akoyoka bino te pe akonégocier la bino te nzala nde komeli bino yango bino bokomi kokende koluka ye nde mona mboka lobaki boye bino boteleme. Cela veut dire que likambo wana ezala yo ezala biso to monaki yango mabe pe to solaki na mona mboka pa ya noli biso kasi boni ezo koma sujet mabe ya kotuka yo likamuso ya yali to boni te yo oiko solo ana ye na sima bilo boiko solo anet biso to koloba peuple o yaki na Saint-Thérèse mokolo yango yo za peuple o yaki te na Saint-Thérèse eko tuka nga po nini liboso ya peuple o yaki na Saint-Thérèse eza peuple o to ko préparer na article 64
peuple wana ekotikala koya na faden te. Peuple wana occasion wana yaka kaka tango président élu Martin Fayulu akosala nini akoya mboka po bayoka ya libération ezali occasion oyo akoki korate te. Kasi ngonga pe na lobi boye nga lobi pardon papa okela maloba longa lobi boye maloba mayo lelo mayokani kolela na yo yokani pamba te motuna na yo nde yango biso pe tokendaki lango kasi to ya noli to boyi likambo yango ya négociation te et négociation ya lité mon mboka négociation la Congo ekosala mate négociation to transition moko to loko moko elité to boyi yango na motema moko to lobi to kokende sikoyo na balabala yango siko na tuni boni sikoyo oalaki na raison na yo ya ko défendre loko na yo siko bitumba biango bizali wapi fanatisme bitumba ye epai ya bafanatique bafanatique oyo bakomprenaka te baraisonnaka te nini moto asali alobi bato oyo baza bakongole te oyo baza bakongole normaux te ndenge président Niko Mayengela alobaka po vrai congolais normaux akoyoka makambo oyo guide ayebisi ye na nsima alobi eske eza malamu to eza mabe bindima ndimememaka liwa koboya pe kondima ebotaka mbuma te. Donc nzambe même na liloba nzambe babi koboya te maloba o nzambe alobi mais senga molimo ya discernement pono sosola na boya ki maloba o mwana mboka Fayulu aloba kete. Donc lobi tango mokolo wana pona sa vidéo na nga lundi c'est lundi samedi na zongi et raisonner nga na motu dimanche raisonner nga na motu et bina se révolter. N'a se révolté contre Martin Fayulu, mais contre le discours de Martin Fayulu. Pour Zaki Malamote. Qui veut dire, tango ndekonabiso oyo ya zwa makambo coronavirus docteur nani oyo kendaki koloba makambo na Nations Unies ya ba vaccin. Tango to telemia yoka kibatu aya bongoli alobi ke non biso to kozona vaccin te ba bande pana bango qui veut dire maloba na ngai soki ndeko Martin Fayulu ay komela ki epe oya kenda koloba na États-Unis oyo kendo kozwa ba vaccin Congo la za candidat ya kozwa vaccin to telemaki to loba kiti to kiti sensibilisation voilà muyembe to kiti sensibilisation na nzela masaki moto sa nini yoki ayeko maniola donc ndenge mona président Martin Fayulu do souci na ngazaki abima ya kosa nini ko maniola mais amanioli pe ayebisi ya manioli yo amanioli ndeko nanga oseya s'il vous plaît ndeko nanga amanioli devant 3 personnes yo Tatana Joël Kombe mbato o bayoka kite Niko Mayengela zakana mikolo nyonso bato o bayoka kezaki ka bino misato te to tika kokomisa combat to individualiser combat to répondre bato moko boye non Trésor King parle au nom de tous les Congolais o ba yimaki pona obi bato bakosakana na kobimisa interview na nga na suka ya mitingi ya président Martin Fayulu bayoka nini peuple lobaki peuple wana il était déçu siko tokoki ko rater penalty ndenge nini yango na lobi batu bazongisa ba image bota podium batu batondaki meke batu wana to bakitinga za kili ko podium yango na loba boluka tena koma otanga elongi yo afo kitolobaki boyo afo kitolobaki boyo afo kitolobaki yo afo poto yokaki siko eloko za na congolaise hypocrisie c'est ce que il faut les calicolo à hypocrisie donc ça veut dire nasi sana mokonzi alobi eloko na sepeli na ngote mais na seki mokonzi sali bien to sali plein eza wengete ya wengete eza bitumba ya lilo zapatate aussi bolita yibi kokonzi obote fanfare bato basani ba mema non c'est quoi pour le mona mboka na kotala ka makambo ala nyoso ndenge za koleka est-ce que siko okoyo koyebisanga ke nini penza na motema na yo oyo sengeli nango sikoyo po osala yango wana to ko ke malembe na bisoka makambo ya discours wana to sisi sorti de crise te congolais yaki congolais mo na ko kufa nzala congolais utwazana ayebita landa télévision ta yebite dollar et mati pona nini expliquer bango ndenge bato ba yibi mbongo. Exactement. Ndekonanga osea bato bayaki koyoka président Martin Fayulu eza bato bakenda marche UNC so bazumbo eza bato bakenda ka ba marche UDPS so bazumbo
biso toza ba base te na ba commune tango ko bimisa bato ko mona ka bato na avia to kenda lia mbongo mais tango aye koto aye ko lia mbongo ta aye me ko lia patriotisme aye ko lia matière nini esengeli nga na sala donc esengeli ko rater coûter bango bazwi yango te bamoni atoye kolekisa tango na biso ya pamba pe bapesi biso eloko te te mpo ndenge baye kolekisa tan ya pamba esengelaki bapesa bango eloko mais soki ezalaki ke bayaki kolekisa tan ya pamba te babimi ya non balobi makambo ya solo bakotinda biso te biso tokosala nini tokobima lobi nasali micro balade mpona kotuna bakinois na kosenga oposala docteur Denis Mukwege aza nani okolela ndeko nango seya bayebi ye te te bayebi ye te siko devant une grande foule au président Martin Fayulu azalaki nango est-ce que sengelaki te korate ku wana te koexplike bato réellement Denis Mukwege azali nani eloko nini Denis Mukwege asalaki bamenase azwi na Rwanda ndenge nini po etinda biso tobundisa occupations po foule ezalaki mais yo lobi kaka boki nde bakomenase Denis Mukwege mais Denis yango bato bayebi te mwana mboka Denis Mukwege aza prix Nobel esengeli totia ye maboko moto ayebi te batiaka maboko na moto oyo oyebi ndeko kende tuna kinwa na pasi na mawa na motema devant foule wana vérité des urnes proposition ya sortie de crise c'était pas ça musalo to akinango musalo to akinango to kende na combat na biso o eza yebandeli to tika distraction na ko ebisa bandeko to tika distraction tala Kabila nda asaka na biso tilo to koma na pasi yango tilo to koma na pasio na ko tsango na mutu ya politicien nyonso na longoli motote le président élu Martin Fayulu le président Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi le président Muzitu, le président Félix Tshisekedi, le président Nanyoyo, Vital Kamerhe, le président Nako pesa baba kombo balingaka. Nako pesa baba kombo. Nani Kabila ayel biso machine à voter. Félix Anzimiango a fait que ça machine à voter au Kenya. Mais Félix azaki populaire na Congo te. La mukande moto ezaki populaire. Bolobi to boycotté élection. Oui, ma fan d'abord, deux personnes dans le bureau de vote. Et qu'on a dit ça monde entier que non, il n'y a pas eu des élections crédibles. C'est pas tous les Congolais qui vont venir. Mais pourquoi il a Félix a nommé, Kabila a nommé. Kabila, ce qui a nommé, ce n'est pas un problème. Mais tout le monde, on m'a fait un honneur. Hein, de Golango Océan. Océan, désormais, n'a qu'au bouka, Simanayo, et comme à Ouessé. Et si on a liaka. Bité ezaka bongo te tisuka akokufa na honneur na ngana koboya to buke te wese bato ba pesinga raison te tant tifoide kokota bakolobozaki na raison ezaki eloko wana to kende élection te tango to kende élection te bato ba monike bato babimi ndambo mais wala to sosonga siko sima siko to sito leki to sito kendaki pesa makambo za lelo pour to sito siko to komi lelo lisuto ko kende na makambo ya sortie de crise poto leka na sortie de crise il faut qu'il y ait s'il vous plaît ndeko na ngai pona to leka yo oboyi yango mais ndeko na nga peuple congolais boyi yango mais moi na mboka Martin Fayulu a courage le roi le président au peuple apona alors bakeno c'est ça qu'on fait. C'est là, moi, mboka, soko komi ne sika ona tika ngana ya nola, wala seke bitumba la biso to kosala te. C'est là, bitumba te, bitumba la biso ezali nini? Zena ya biso te, zena biso lokomoko. Mwana mboka tolobi to bima na sima ya ba politicien. To yebi langage ya politiko, to yebi makamba politicien ba ko linga. Siko biso to ke lokosenga ka politicien ke bima na masumu na oto siko ezali mosala ya yo ya ngai ya bapandisango nyonso to yebisa peuple congolais ke bima na nzela to boyi négociation to boyi dialogue to boyi biloko. Merci océan de la presse, merci. Donc qui veut dire bolandi onga na lobaki na vidéo que congolais azaïsu na sima politicien te obabi ke trésor king a fingi pour na lobaki on déjà na vidéo et comme tango ba pesa jeunesse ou eza na terrain ba pesa génération montante classe montante au confiance pour to sa nini to kende en avant makambo ya Rwanda na senga ki on na vidéo to kende to siège Rwanda ezaki ta lobby to bima to siège Rwanda lokwa moto akolobelo te
lelo totelemi biso tuna ba mouvement citoyen to bimisa peuple yango toko senga bato batia maboko mama Oseya botie maboko akobimisa base na ye Trésor King Benjamin Kawanga moto to azani poko bundisa occupation d'abord ya liboso foto kanga ambassade ya Rwanda ana Congo to bundisa kaka occupation na ba video te to bundisa eloko lobeto ko kele po ete na moni meti mais tango la biso seleki eloko ya makasi ya lenini o ngala ko yebisa peuple o pe na ndimi te ke yo ko boya yango po ete tumbala ngai na yo soki na tali malamu e ali ete peuple oyo alongola boumbu e ali ete Congo ezonga na maboka ba congolais e ali ete bapaya balongwa e ali ete bato ya mabe basala nini bakende mais sikoyo ko bimoto bimaka lelo na nzela ndekola ngai to o to ko kokele 4 ese ko bima wana tokei po Rwanda ekweya toto aliko kende po balanda biso la balake moje tokima ndeko na ngai soki tolingi Rwanda ekweya tokosala ngo babi celui qui veut paix problème eza tolingaka ndete omeko bimoto bimaka te po tolingi te ekweya toke kaka bato bamona ke toyaki tolobi ambassade ya Rwanda boye ndenge bato babimaka yango tokosenga eza enseignement to pesa patriotisme lokola mateya to fongola ba église ya patriotisme o bato bakosanganaka na semaine moko nde bato bakendaka église 2 fois dimanche ba ekosambela ndenge tokokoma nango na nini to tsa ba base quartier par quartier bande kwa diaspora bakolanda o boko condamner to tika pe politique ko condamner to kesko na politique ya action ko condamner parce que boko condamner oui ton tu toi gana condamner te na critiquer condamnation eza ko critiquer te condamnation eza que no Martin Fayulu aza escroc Martin Fayulu aliembongo Martin Fayulu asali boye baza bandoki ya peuple congolais c'est pas ce que Trésor King a dit Trésor King a déploré makambo alobi pe na lobi totelemisa peuple na pesi siko eloko photo sala donc totika bango na nzela na bango to sa nini tokende wana na condamner te on va comprendre na condamner mototé na fingi mototé na lobby en tant que congolais siko biso bato toza libanda totika condamnation mune comment ebisinga bolingi ka ko senga eske bamboka to etelemi diaspora moto sangisi mbo bamboka na to ezatelo kwa Congo Mali armée ezaki na sima peuple okomona Mali eloko salami armée ko tambola est-ce que Mali bazaki ba Mali bazaki sous l'occupation de biso to ala bokipa yango tendeko bato bako ebisanga na Mali bato batemi Mali armée ezana peuple surtout que la Burkina Faso comme on a armée ezana peuple biso ko armée za contre biso mais biso na mboka la biso za sous l'occupation bango baza l'esclavagisme mais biso tala ba toza infiltré tina armée wana toza nini ta moto lokola Joyo Vincent alobinga moto bato bakoloba baza en pouvoir te yango na kolela président lui Martin Fayulu na population azaki na makambo ake koloba na ndako neso alobaki yango devant population gloire c'est la force qu'on cherchait mais yo lobi yango devant population te ok na ndako no lobi esengeli to bengana ambassadeur à Rwanda to bengana est-ce que bato tout batwitaka bato tout batalaka YouTube bato tout batalaka télévision bato tout est-ce que population to babimi bayoki makambo yo lobaki omoni ko ratre coup on de ko Martin Fayulu rate ko na obaki esengela ki te to rate akoki ko rate te tangu bien ezali ya ko marquer oko comprendre souci na nga so congolais comprendre ki souci na ngai devant une grande foule na kotala nazaki likolo yo zaki na 7 omoni na tsengi Joël no bi pesa ngai nina otolakisa mokili population de tondi Sainte-Thérèse bomona ete awa ezelo kwa ko rater teza chabi lobi population comme conscient conscientiser population pour ndenge président Martin Fayulu ayeba fandi na ndaku 2 jours après bokika population telemi pona déjà bazaki conscientiser matondo zela pardon tango ndeko matabiso vraiment lotiliki ya Félix Pelinga katolo babiloko merci mon mboka pamba te bako l'acception peza tango to lexi moi minute bande ko balandi na banzi il faut ka kozala motema mabe po o compliquer mon mboka likambo wana biso inso toyebi yango la moto ete tolobaki président eli lokola koketa message ezala makasi tina pe moko ya likambo oyo ayambelaki biso pe tosolaki pe alobaki la biso na bokutu kopela bosembo ayambelaki bino misatu
yango likambo te ayambelaki biso misato ayambaki omoni problème eza nini na ndenge wala bokendaki ekomi koswa mwa moke te boye ekoswanga te omoni na ndenge bokendaki moto azalaka na langage droit eza yo omoni nde bokendaki triage ekomi kosama mpo bayebi ke moto lokola trésor king so akei basangisi trésor king oseya de la presse basangisi motu boye kosala mabe mwana mboka Martin Fayulu mutu ekosala nini ekokrake soki mpe tomemi kaka bato boye bakoloba bomemi oyo boye te mpo na nini totya oseya totya mwa de bato oyo babangaka na bango makambo bakodissoudre eloko mais je préfère et je dis au président Nico Mayengele haut et fort il doit arranger d'autres choses. La résistance, ce n'est pas donné à quelques nombres à battre. Parce que quand vous, Nico Mayenge Bobimine, j'ai suivi les vidéos, Ndeko Martin Fayulu Yambi, journaliste résistante. Et non, journaliste résistant. Non. Parce que Babina Kata Mibali, ceux qui ont moi, c'est ceux qui ont Mobali, Moko Azali, ceux qui ont Mona Gata Dosta, tout le monde a Julio Mototo, tout le monde journaliste résistant. Ndeko Martin Fayulu Yambi, journaliste résistant, te na suka. Kasi wana pa to bena yango dossier te po ete bakamuso esala ka moi mota malamu te problème ya koyoka batu pe ko sembola mais kasi tina ya likambo yango ezala ki penza kaka kolobela ete négociation makozala te kolobela ete na mboka oyo tozali kokele bobe na révolution populaire yango biso tozali koloba boye na moto nyonso oyo alingi Congo tozali na sima ya bayi politiko te toali koyangala na bato mabe te toali koloba po lekolo Congo yango emission yali tolobela mboka Congo tolobi boye tosimba na liboko pona kopekisa eloko oyo d'Acosta notre réalisateur peut-être mo tango moke botala likambo to toloba ya suki ya linene yali ya Ruberwa na memi kingele lo poto éclaircir eloko oyo motuna na ye tokoloba na ye yazoki kaka peuple amemi ngai pe la kele ko tula yango epa ya président eli yango tozwaki biyano bya bango pamba te tolobi négociation kozala mboko te toli baumbo te tokobunda nde etumba ya délivrance ya République démocratique du Congo mwana mboka Ruberwa bakoti na conseil des ministres ali kofinga Kankonde wali ministre intérieur na biso so pa ngaka beta yeto ngato sa eloko te président de la République azaki président asali eloko nini balobe eloko nini siko na boye yebisanga tokele ko négocier na bato basaboye mona mboka na eloko wana yo yokiango oyambi ko pe alolengeni deko soki Ruberwa kutu ayebi batio ya mboka Congo ekokamwisanga te ngai eloko ekokamwisanga Vincent kutu moto awuti soki Afrique du Sud aya alobi bato bakoloba nga makambo aza na pouvoir te moto akobengana nga na Congo aza te Gilbert Kakonde ya Rwanda Vincent Gilbert Kakonde tolobaki eza manque toza ba dirigeant moko autorité ezalité tango bobi Ruberwa insécurité za na est mboka Congo yo ministre intérieur Moussa Nozanine sécurité za na mboka mais comment banda bino bokota pouvoir il y a l'insécurité na est na Kinshasa kulune mati tala lelo to komi osa Moussa dimanche na zaki sangisa ba quartier to moki la police ko kokate biso sikoto kende na diplomatie baleki bo sangana to bundela nde Congo to tika obundela ba quartier pour quartier to koko changer pe kombo to la muki pe tracteur ye buki ba quartier to ba changer bino ba quartier mais Congo etika ko kende te Ruberwa a déjà pesé le Congolais, a pesé même le président de la République et a pesé même le ministre intérieur Ouezali Gilbert Kakonde. Tant que tu as que combat ya est ya Congo, batu bako créer yango eza batu bazana pouvoir na Kinshasa. Bazana ba groupes armés na bango batu wana o bako nyokola ba Congolais na est. Et bon Gilbert soki alinga tsa sécurité ba kolukaka basa nini ba coinceye yango komona banda Gilbert akoti nini Tanzania ezwi kuna ezwi mabele ba armée ezwi mabele Gilbert akolobelo kota kokokate chef d'état major akolobelo kote akokokate donc Ruberwa akolakisa ba Congolais ki aleki ba Congo po azwa na nationalité na makasi na ye aye pepe balobi ke po moto aza président de la République et sengelo za d'origine congolaise ye d'origine congolaise te makenda na candidature à président de la République nanko bongo pona gangela Gilbert nanko nini kozanga nyoso tu nko na nkoti ndeko liloba suka nanga eza boye ba congolais nyoso bato ba comprendre nga malamu te naza pe toza pe na tina ko se justifier ka tende ko seya
komba na biso nzambe mo moto ayebi yango mosusu abengi te ndeko oma tobandi koluka bomoko kala océan tobandi va koluka bomoko kala ezaka keno il faut loba pour batu moko boy soko lobi boy te ba o babi seke bato ba pesi mbongo okuna babi o seke soko veri yo yebi combien de attaques na zwaka so lobi boy babi seke batu boende ba pesi mbongo so lobi boy batu boy ba pesi mbongo yo ngano to fandi oyebi ke mbongo ngo to zwaka ngo wapi ndeko oyo alobaki atinela nga mbongo pona président Martin Fayulu na bisa ko na téléphone pe na répondre à liboso ya bato nyos oya yebike atindela nga mbongo pona président Martin Fayulu atindela nga mbongo pona mutu songolo mpaka latinda na elisusu te pona za fanatique ya moto te mais oyo ayebike nasalisaka mwa mobalo pona Congo pona komba pona patriotisme na ye pona nenga tika bolenge na ye la nozwango na lingi bambongo ba masumu te po bobanda koya ko imposer ngai oyo bino bolingi moto ko imposer ngai komba na ngate je fais mon combat selon conviction divine ou ezotinda conviction patriotique ou ezotinda ngai soki lelo na lobaka ata mamo abota ngai o ameminga 9 mois na libumu mamo ya supporter ba caprice na ngande lobaka marele ebisinga Robert waza congolais ebisinga Moïse Nyarugabo waza congolais ebisinga Vesa Boma Mukwege le na butu na tongo na zui mama na ngai bitumba mama kutu mama ou abotinga ebongo moto aza mama na ngata za papa na ngate. Merci mwana mboka bande ko balandi en tout cas nga la lobby soki e alike bo aliko pesa kabiso bambongo poete biso to koma neti ba chanteur ya batu songolo to yembela ka bango jalelo en tout cas makambola to kotika la kosala yango te ko pesa ka miso na ote kasi soko aliko tinda yango pone kolo Congo elongwa la maboko ya ba Rwanda ndenge baza ko humilier peuple congolais to bundela biso la bana biso wala sunga biso mbongo ya masumu atanga po se ya lobi yango to kozwa yango te po to kozala lokoso te to teka conscience na biso te ndenge Félix azo nyoko lelo ndenge ambassadeur ya Rwanda moto pamba moto nyama mais osala face na plus de 91 millions d'habitants pas beti to la lobi mo konzo a kolongole la Congo alite Robert a ko finga ministre intérieur ya mboka Congo bino bo ko linga biso to za banyama en tout cas wana e ko sala mate to kondima yango te to kondima yango te yango na lobi pona lelo to telemaki koloba motema polele ete moto moko afingaki président Eli Martin Fayulu madidite kasi lisikulu wana yalaki malamu te pona peuple congolais yango esalaki ete to tuna mituna pe moto nyonso azali na droit ya kopesa opinion na ye mwana mboka yali Congo yali Congo pe Félix aboyi yango alobaki maloba mabe pe ngai na yebisaki yango président Eli pe tolobi to bunda bitumba bolongwela biso na bozoba bolongwela biso na mafingu tolobi tozali kobundela Congo soko yimona mboka Congo sembola liboko na yo to bundela Congo to longwala soni oyo to alinga ngomi pa nyoso. Merci encore une fois mon amour. Losako yenge matondo nzambe mokeli to bisa nzambe mokeli merci pour pesa biso mboko Congo tikete maloba to lobi ekota na mitema ba congolais ba mbongwa na congolais lelo za congolais lobité fanatisme longwa na motema ba congolais to za bomoko yenge na awande to silisi en tout cas que Dieu vous bénisse.